mission oyo à verdad balobi gloire chama vous toujours na cadre ya kotambola vraiment na yaki et pas ya leader ya Luanda Tripason Oazali grand prêtre na bango Tripa vraiment torosola nae na kati ya émission oyo leader azana masolo ya koyebisa biso avant kumbi oko accompagner ngai to kota vraiment et pas ya leader ya Luanda Dali 500 s'il vous plaît. Bon tard mon vieux. Kitoko retard. Leader bonne santé. Santé Kitoko makasi. Kala vraiment. Leader Nazali sauf car on a outaki ko effectuer un voyage na convite sous convite pardon et vient na Benoît Zeku ajout social à Bengsa Kinga. Azana rumba 9 minutes déjà ma solo carré. Déjà salienzi. Déjà kutu rumba penandi 9 minutes doyo bikaka. Le sabre place à Zato. Merci leader Luanda vraiment à ça saleli Benoît Zeku. Nzembo déjà ma solo ça va ma solo carré. Leader Luanda encore une fois de plus Botard. Oui Botard de Gloria. Leader santé bonne. Santé qui tourne makasi. Boni Triomi love. Triomi c'est bon c'est bon. Elle va dans classe hein. Elle va en chiki bani. Et balobi gloire chama vous et pas ya leader ya Luanda na bandi Nathalie Miracle au CPL na bandi Céline na Kitenge au CPL ba garçon sexy bambote na bino place Bozali leader ya Luanda toi qui retrouver awa leader tout lingi to yeba comment évolue orchestre na mobile. Ouais OK c'est ça na bien monika to na ba travail mon na be studio mimi comme ya ba travail mon ya grave moninga mo vraiment na zo chango mo 4 mo ba petit ba zo travail na bango menga na olandela bina ba maman pona lingi disque tang ebima bato bayoki basombi bayoki ba bibe maou ya artiste asa musala quoi. Ouais donc na bino kipe na ba boulot studio. Et leader ya Luanda Tripason toujours mon nom penda pas tellement de mon nom comme d'hab et pas junior on moins pas bébé maki na songe ambeli donc oza penza lisusu na pas jeté. Non, on a but moi ba travail quand même nazo beta déjà na ocho beta bandule on se toujours landisa on soute pour ça ba producteur. Ah bena to vivre na système ka ba pirivier on a producteur mo acha ba bibende benanje ke Tripa fo beta boy comment moi passe. Ah mais to bit aux na producteur mon côté les boss Tony. Non, Tony loka bongo azala producteur na ngati lelo veme bina sepe na question Tony iloka bongo azala producteur ya Tripa sonité. Tony iloka bongo azala pirivier ya Tripa son. Do aida kanga suna na poussa di kamona sala moi difficulté za na odv monde nini. Oh te Tripa son il est kana parler de ça va quoi. Mais mambo musique il fait na rien. Toujours n'a pas vu à ma producteur ndengo tukoloba. Mais tout ce monde na vieux na biso mingi bazo ko s'intéresser plus na bazo talibanda en concurrent au bazo na RD Congo mais plus pas plus bino bato boza awa na kati ya Luanda plus particulièrement en Angola. Tu na benga ba grand prêtre Luanda ba complexe ba bon mon ndeti na manquer bango. Na manquer bango teme na oloba boye. Nga vraiment ti na lo vanda eloko wana lobinga pezalaka. Donc nazo comprendre tendeni ba misa na ba sola na bango. Oso sala na bango. Ce matin so mon Tripason aya la et na matang. Ce fait tu bien anniversaire à moi na ba benga Tripason. Mais tant que comme amna ke no ba action mo ke no to produit muto mo na ba kenda mimi na ba misa libando mo na mo Tripason rien mo ba misa msobe ba beta ndole rien. De erreur wana mna to ba grand petit na samboka ya mwana. Siko soki ko loba na bango ni na minute so ba Holanda. Non, moni ezaka ndeti yo gloire boti mo ana yo. Ana pale condition ezati. Mais libanda ozo panza balare osa ba action mo boye. Monte ba mo na ka lara fope. Ba ndimela balare on tindi tinga grand prêtre na Luanda vema. Bon. Mo bandule bo. Na ko ndima ve na nga ikumbwati C8 Sébastien. Et Hermoso le qui moi j'ai ezalaka. Vous comprenez ouais. Na ve na nga joa Ndombele bibliothèque. Nikolo to luka fort. De faut benga on peut sur numéro benga eza bien. Na personne de Jambo TV na ngai Papine Ndombele. Ouais. Jean Ndombele. Oh Jean Ndombele, Papine Ndombele na Lubangu, Jean Ndombele na kati ya Luanda. Papine Ndombele pe mutu na nga na pesi mbote pesa za ouais. OK. Donc vous comprenez. Bato wana bazara soza na moi ndule mo le ki ana ndeni mon vieux, ko pesa mbo na louer moi salle. Ah non, les kako attribué on pesa mbo na louer moi instrument. Ah les kako c'est bon, vous comprenez. Mais au bena batikali mo ara au fond li te vozoka ye na ye. Mais vous comprenez mais azo sa ni nyango kuna. Tout ça la awa pour toi ba quoi be ba salara. Ba quoi ba sara to yebi to sala na bango. La rango ba ke dia na ba kini ba julango a na ngola. Ndeti na nyango na veto fungu to panza teke. Ndeti li yebo, crévi li yebo. Asa vie en tout cas na manqué été mais na so que trop de so pe na fungu li TV ye na ye. Mais ngato ala na crévi awa
na habité atala la carburant aussi au sapesanga et VM sous aux attendait TV na nga juda social lobara ce ko sengite ko lobate ke ba pimelio non boko senga bo bana ba senga bana ba senga yekuta ke luka bango yemokoti ouais yake luka bango yemoko comprendre ouais et ça va bongisa G pena ezala bien le roi avait na chic bazola bongisa G gishaya ba bongisa G et ça moi bien. Merci Tripasson leader ya Luanda balobi grand prêtre na bango. Mais ndeti ka vient nga ki grand prêtre na ba te be ba kota ko nchumo ebi. Ko kota nchuma na nde naza grand prêtre na bango na ndenga ndule ya balari tipungana na lari taka pa ina vanda déjà donc monte carré ya te donc na grand prêtre ya ba musicien ya ba grand prêtre ya ba grand prêtre ya ndenga ndule nde to kendela nga bena ne mo ba chuki ezala ga. Et leader ya Luanda toyoki un peu de rumeur pour nga outi na voyage na outi saori mais pas bien na Benoît Zeko ajoute associé vraiment na outi na mboka ya 007 je suis de retour et à ma grande surprise na zoyo kande tikaka musicien outi kin aza awa en même temps aotambola na bana na auto et ceux qui bana non de balongwe to yende mutaye ko senga aide pas na yo quelque chose comme ça misia outi Congo ce misia outi Congo na zoyo ba keza petit na nga Shikito petit na nga Shikito Moutauti Congo aya qui petit non ah Gloria beaucoup de miodo Shikito miodo bonga na poa Shikito na poa Shikito te tarayo Tripasson oh Tripasson leader à Luanda grand prêtre nga na beta na ba fere nga sala okese liboso fere nga sala okese liboso fali on a zolo ba besino bilela yebi son pas soko banda bwese ke totika lisolo Shikito totika ndeni soki yango toyoki ke yende muta otambo na bana yo Shikito na sala nzembo te ayeko luka musala oui asa na epa na nga wana répéta Shikito na sala nzembo te totika babilo musuto osala omoni ba mamba kolongwa oyoyo ndeti nga kutune obandi bwe na moni déjà que pe abebiselanga ba musicien c'est ka kotsa mo ba ida mabe ndeni lidi oui mais Shikito pe na Shikito asala orchestre wana palenti ndeti et pas faire azai souté ya yeko luka vina na yebite nga na mone comme paya aye Salvador Maya mta présenter ki nga ye na espoir ngo mayonzika comprendre gloria to beta masura po to beta masura petit Shikito te so prendre petit zo luka vina e misika ya pasi do azana po ya ki leader te so prendre do ana po ya ki leader te puis na sana nzembo te na yote so ba concert ba no beta on a ba vocal o sala pas faire vous comprenez? Comment ezalanga bongo leader comme rara chante kinga. Non, chante kinga ndité, chante kinga ndi soza na nzemu neti chokoro babya ndonga. So lobi chante Koffi Olomide. Amaka yemba tsanzembo pe na quartier latin. Chikito tsanzembo ta. Vous comprenez? Chikito yemba banzemba ba vita imana ba 100 kg azalate. Vous comprenez? De tout cela bien. Tout beta masula lelo ya. Et leader ya Luanda na bandi bana ya Luanda bomeki ko comme éclaircissement bomeki ko comme clarification et pas na yemoko leader ya Luanda grand prêtre na bango avo kumbina est une question mususu na bandi toni mo pacha sepel la tête mais na moni rigesa ya na moni Deogracia bango tout bazar ya sepel la denga mukete 007 depuis Lukapa venanga Dani de Real de Madrid boza déjà ya ko sepela leader ya Luanda Tripasson vous avez fier trop vieux bien na bunda titara na Luanda parce que ba poni yo leader na Luanda oh ba artiste ali banda ti pi bana mboka bandima bena ke to ma solo ndezo kendela grand prêtre leader na bango na kena mikilité na somba voiture na Afrique na musique na sala cop musute à part ndule na somba voiture na somba instrument ti o moi na zala rabo na ndule kena grand prêtre na bango yebsanga na ba artiste nyos to betara musique awawa nzembo nani o bayimba na ngola ba yebiso ya Tripasson alternative valable moi ça mon villa papier ambassadeur vous comprenez mais so tenu bango mon arrive ba chanti kingandi ngaso na hotel ba na beta concert za na que Tripasson na zo beta concert ba nzembo na yi vous comprenez ouais et leader à Luanda Tripasson ba bi grand prêtre na bango leader mais na ki leadership na yo na ki leader na yo vieux mais du moins aux en a 2 3 4 musiciens au bazar na kati ya Luanda oyo aux alara sur talibo yo ibena ba chair de poule na succès na koyembo bendeni na koyemba to beta maswami te na koyemba na grand prêtre na biso zalaka samangwana po to yemba ne linga de grand prêtre na biso zalaka samangwana oyo po ndimaka to biteke o baleki oyo penzo zalaka soko vandi bo na kwa mobité kingani bo ayemba bien o pe bo moi 3 kaka oyo pointara Gloria so la talis konde bat bayemba wana na sepelaka na Massananga Mobo Pichu Makabe Boulasi, Azaka chanteur na El Paris. Tout ça là, et puis il y a un album, un bon chanteur.
à part hier na sepela na mwana nga mona imbaka na ye bazami balé 6600 nuances na Xil photo et wana bana na yo leader na lobi ba baza président place musu ba chanteur place baza pena ba artiste ba yembaka donc so na vaninga mo so zo yemba na bi mwana nga zo yemba bien nuance zo yemba kitoko Xil zo yemba bien tu na tellement ça na bula sena bien zo yemba bien na Céline Kitenge Equalizer deux fois il y a les na ba leader musu na yemba na ba obenge Cindy ti ara Cindy te Céline Kitenge ko benge Equalizer benga te Equalizer mais Céline Kitenge ara Cindy te AMG 30 te aza Cindy te aza Céline Kitenge Céline Kitenge Equalizer bambote na place za leader ya Londres to komi ko suki sana émission na biso nebité un mot de la fin na ba vieux na biso oyo batalaka plus libanda et nobino et programme Yandoule et Zandé nini avant fin du mois. Ouais, des agoues vraiment nazaki na ba na préparé voyage mon faille na voyage na Kemikili pour na mixage des albums mais na dû retard et à kosa la nzembo na otu biso ya grand prêtre na ngayo na osala oyo Benoît donc il a bien na rumba 9 minutes surtout linga ba prêtre o ba osala ba action so on point to linga ba prêtre te ka okenda ko somba masanga so ni ndeti benaze ko pene place ça de lo sako rumba pena ya 9 minutes ezoya et ratete ya Benazeku na bina yo deux fois ko tuti ajuda qui valorise le mort Benazeku lo sako place ozado rumba ya 9 minutes ezoya yebisi pe atala pe turoko te atala ndeti ka balibanda ti aza complexe te mi faut boire miso tara sozo kende faut tala rétroviseur biso to memara zo kende memo tali rétroviseur yebela et leader à Londres programme na mouvement non programme mouvement zalika ke nga na zo répéter mais mingi na répéter c'est chez obumba mapo babloka studio batu bayoka ngote monsieur production ezali en tout cas na obeta ndeti lelo na soir na concert moko na obeta na populaire batie droit d'entrée $20 en tout cas boye belé doki et que bien et bambote bambote na opesa na Baudry Fashion Nzulukable et puis côté à Paris kuna mikolo nazo pesa ka Olivier Mayemba mobali ya Chimène Mayemba Olivier Mayemba Losako et puis en Allemagne na opesa Cajou de Colonne et puis Cap Capello mobali ya Claudine mon vieux et puis Noëlla de Bundesi et puis na opesa na producteur auto sani ma solo album Misha Marciano na Pauvre Musique et puis Manu Luvaka ceux qui Nathalie Koto na opesa na Tony Iloka Bongo Kwardo la les bibliothèques internationales Joa Ndombele pe Espoir Ngoma Yonzika grand prêtre Sika Trésor le nul et puis na Gloria et puis na Blaise Kumbi yemi koto benge avo. Merci leader ya Luanda, merci vraiment, merci Makas Nandengo Ndima ko yambe mission verdade. Balingi kaka ko imitanga balingi ko tikate balingi kaka ko kosela tripa makambo po bayina ye balingi kaka ko kopienga tina ba elobeli na ngai balingi kaka ko imitanga balingi ko tikate balingi kaka ko kosela kalidera Luanda makambo balingi kaka ko kopienga Maria Maria mama na Yesu lidera Luanda succès tripasone papa na triomi onze mona kumsa mwana ngapotre tripasone papa na triomi na jolie fillette na yo bambote na place ozali triomi na maman na yo bambote vraiment na moni Patrick Boulassé na moni Emmanuel Nondi bambote na place oza vraiment c'en est fini pour aujourd'hui merci Sabut en fumu na lobango Sabut en fumu et puis Papi Madiaba Babi CD Kalate nazo kitana mboka wana vraiment et puis na Roger Makumbu yoka mtozolianga nazolia te mais Roger Makumbu et yokani Sabut en fumu merci tokutani à la prochaine au revoir.